Bandeko tango mosusu to négligeaka bandoto te. Tango babalanaka vrai mariage alors. On te balanaka pour les meilleurs et pour les purs. Moi si na yo ko kolota ndoto a émission ndoto aloti zoangwa en considération comme pe mobali akoki kolota atakutu mwana to négligeaka bandoto te. Lisolo oyo andeko Blaise et pesingai pasi na motema Blaise. Tellement, n'était famille africaine, ba lukaka ye, ba éliminé, ba kokakate. Alors, ba ebike Blaise abane kolinga mama na ye mingi. Ba bomi mama ya Blaise, pona Blaise aya kokunda mama na ye. Blaise aya kokunda mama na ye na Kinshasa. Tango akomi na Kinshasa, Blaise akufi jour ya obsèque ya mama na ye. Tango corbière ye, pues nzoto ya mama bake na cimetière Blaise alobikaka ba betinga eloko na mutu makile bandi ko bimana zolo na munoko bake na Blaise l'hôpital. Est-ce que Blaise akufi kasi avant Blaise akende alunga bongo France na Paris akende Kinshasa ayebse ki mwasi na ye kasi mwasi ayebse ki maloba mibale misato soka okaka yango elinga ko suka boye maloba nini oyo mwasi ya Blaise ayebse ki yango lisoto kobetela yo lelo. Avez-vous déjà perdu quelqu'un qui vous est trop cher? Moi si obozalaka na ye bo mesana ko sakana na ye bo mesana ko solona na ye okumisaka ye chaque fois soki mabe ye okoyeba te eske mutu nini mwasi na yo pene olingaka batu bakumisaka basi eske oyebi ndenge Pasteur Marcelo Tunasi abandaki kokumisa mama Blanche na misu ya batu mwasi kitoko bonzenga mama Blanche abotaki bana déjà metala bota banaye kubimisa kasi ebongo avant bota azala Nini yoka ndenge Pasteur Marcelo Tunasi ali kokumisa mama Blanche. Pasteur Marcelo. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec maman Blanche. Le regard. Elle va se tenir debout. Elle est belle, hein? Amen. Ne juge pas un homme sur ses défauts présents. Tu ne connais pas les qualités futures qu'il va manifester. Alléluia. Je me souviens quand il fallait que j'épouse Blanche. Vous voyez déjà, elle a des enfants, mais vous voyez comment elle est canon. Mais, maintenant quand elle était sans enfants, vous imaginez comment elle était. Hélas, après Koku Misawana, Aeba quitté que le malheur peut arriver. Oyebi pasi ni nezalaka ko perdre mutu oyo bozalaka na ye pembeni landa maloba ya Pasteur Marcelo Tunasi et kolelisa okaka ne bandele émission oyo. Je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici. Et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle est toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand elle mange. Et c'est que sanga. Et si elle ne part pas, non, tout le monde. Chaque fois qu'on est à la gauche, quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses habits. Des gens. Après, Mozambicain, topé Zimbabwéen, Oyo, Asala Kibongo, ba hélicoptère électrique, ba électrique, ba camion électrique, ba voiture électrique. Après Pélissousou, Camerounais Oyo, Asala ki télévision électrique, Oyo, ba comment porter disparu, tout le monde a kabangoté. Tala Camerounais Moussoussou, na kombo ya Eric Florentin, Asali Bongo, à partir ya huile des moteurs utilisés déjà. Ils ont se transformé en gaz, ou ya kolambela na réchaud. Et puis, gaz wana, et comme ça, là, 8 mois, au sombaka gaz, Moussoussou. Vive l'Afrique. Donc, on a une émission ya Lelo. Grosse révolution dans le secteur de l'énergie verte en Afrique. Désormais, avec seulement 2600 francs CFA, vous pourrez cuisiner pendant 3 à 4 mois selon la fréquence des cuissons
à la maison. Et pour des familles allant de 5 à 7 personnes. Et si vous êtes célibataire, avec ces mêmes 2600 francs CFA seulement, vous pourrez cuisiner pendant 7 à 8 mois. En effet, l'ingénieur camerounais, monsieur Eric Florentin Tanque, a mis sur pied des foyers qui fonctionnent à base de l'huile de vidange dont le litre coûte seulement 200 francs CFA. Alors, voici comment fonctionnent ces foyers appelés gaz vert Tanque. Alerte, alerte, Balobi, à partir de 2025, Tokobanda Sikawa Boekolia, viande imprimée, yaya, Mousouniangombe, Tokobanda Kolia, et qu'on a la normalité, Bakosa la yango à partir à 3D. Talandenge Mokile, Odi Kokende, Ngala Tali vidéo Oyo, et Pessinga Mutu Koswa, Yo Kinengenin. Tokosong Loka émission ya Lelo. À partir de 2025, le monde entier commencera à manger de la viande imprimée par une imprimante. Et nous ne pourrons même pas dire s'il s'agit de vraie viande ou non. Ce n'est pas un complot de Black Mirror, c'est notre réalité qui se déroule. Voici pourquoi la viande imprimée ressemble si étroitement à la vraie viande. Les imprimantes 3D utilisent des encres bio spéciales pour le créer. Ces bio-encres sont en réalité fabriquées à partir de cellules souches extraites de différents animaux selon le type de viande, de bœuf, de porc, de volaille ou encore de poisson souhaité. En laboratoire, ces cellules se multiplient, interagissent et se différencient ensuite en cellules adipeuses et musculaires qui composent la bio-encre. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokoye Télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité. Bozali ko continuer ko pesa programme Oyo Radio Lokoye masolo et pa wapi to kutanaka pona ko solola makambo sali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala. Soki oyebingai merci mingi kasi soki ba liboso yo omona ngai komona ngai ce fiston Pelende babenga ngai pe tata ya Sedek oza na Bruxelles oza na Paris oza na Eras oza na Toronto oza na Venezuela oza na Burkina Faso oza na Lomé oza na Madagascar tala émission na bino yango yo ebandi Yambo to banda émission oyo na kosenga na oya ya soki ba liboso tali biso yo o s'abonner soki o s'abonner ko bosa na te ko fina cloche à notification pour na orataka ba programme na biso ata soki mu kete soki o sali pe abonner pe après avoir ko s'abonner te ba ka bongo na ko partager l'émission kaka na lobaka peut-être li solo ya lelo to émission ya lelo esungi yo te eza important pour na yo te tangu yo ko partager yango e ko sunga peut-être ndeko moko songolo et sika moko pakala. Yaya, rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Oyebite nani akoina yo parce que mutu oyo atiela ka mutu poison. Soki mutu atieli yo poison, yaya, ezana intention te ke obika basa la opération te. Soki batieli yo poison, ezana intention ke okufa. Donc mutu wana liko bomayo. Mutu wana okoyeba te nani. Et cause là, mwamba famille na yo, maman na yo, tata na yo, mobile na yo, mwasi na yo, mwana na yo, on ne sait pas, collègue de service yaya. Alors, il faut se protéger. Talatina, toi li kofi anti-poison yaya. Anti-poison oyo, c'est naturel o. Ezali ko sunga batu benga biso to chayo en contact na bandeko anti-poison pona omilengele. To milengele malamu. Nzambi toyebi mokolo te toyebi pengunga te yaya bakotela o poisson poko wala tika montre ya kitoko bakotela o poisson kaka pona osoyi mutuka ya sika pete ya occasion on ne sait pas donc benga biso to tu en contact na bandeko ya anti poison. Yaya, nous allons commencer cette émission par une page noire. Toyebi yango ezalaki ba doute
ezalaki rumeur sika ekomi bongo confirmé nini mwasi ya pasteur Marcelo Tunasi pasteur oyo akenda ntango pasteur oyo ateyaka biso moko ya ba grand pasteur na mboka na biso pour ne pas dire n'Afrique mobimba. Maman Blanche Tunasi nous a quitté. Alors confirmation ezalité et nous a quitté. Ba mso balobi akufi bongo na Turquie, ba mso ba akufi na Dubaï, ba mso ba akufi na Ndak, on n'a pas de précision mais maman Blanche Tunasi mwasi ya pasteur Marcelo akufi. Et pesibiso pasi ya kosakalate. Eya ce n'est pas facile. Est-ce que, et si comme là yo, au perdre quelqu'un qui t'est cher, et si comme là yo, au coup fait la, mutu o aza cher pour na yo. Au coup fait la maman, oui. Au coup fait la bana, au coup fait la bandeko ba yaya, kasi yaya. Moi si o ya solo za la kanaye. Mobali o za la kanaye, c'est pas facile. Mobali a koufé la yo, c'est pas facile. Surtout moi si a koufa. Yaya epesinga ipasi na liwa ya maman na biso Blanche bandeko ba bengi par-ci par-là pour la confirmation et rafraîchir nga mémoire na keko fouiller na ba archive Nathalie ndenge pasteur Tunasi Marcelo abanda ki kokumisa mama Blanche. Quelle beauté! Mama oyo asi aboti bana bakoy mikolo. Kasi beauté oyo abanda kubimisa. Yemoko abanda kobela kiol. Yebongo abanda kopese vertige. Tala degré. Voilà comment est-ce que d'ailleurs un homme il faut akumisaka mwasi na ndengwa. Tango yabisinga mama Blanche ya kufi. Elle a rendu l'âme. Na kanisi mbala moko image oyo na stade des martyrs. Tango bakufa bazaki na convention n'est-ce pas? En plein boula, Pasteur Marcelo a Fukami, yena mama Blanche, basimbi, bazoko pour l'amboula, bazoko sambela pour la peuple de Dieu. Image wane pesinga ipasi ya. Na lingi otala nanu, ndenge Pasteur Marcelo a banay kokumisa mama Blanche. C'est comme ça que les hommes doivent adorer leurs femmes. C'est comme ça que les hommes doivent élever leurs femmes. Yozana mwasi na yo. Est-ce que okumisa ka mwasi na yo? La femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Na place naïe, Mikolo yo alongwe na soso pembe a commis na décapotable. Est-ce que komi c'est que bien Landa pasteur Tunasi ndenga zo komi sa maman Blanche pour na ko rafraîchir mémoire. Et monsieur Oyo ezali pe balamoko hommage à maman Blanche Tunasi. Landaï. Marcelo. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec Maman Blanche. Regarde. Elle va se tenir debout. Elle est belle, hein? Amen. Ne juge pas un homme sur ses défauts présents. Tu ne connais pas les qualités futures qu'il va manifester. Alléluia. Je me souviens quand il fallait que j'épouse Blanche. Vous voyez déjà, elle a des enfants, mais vous voyez comment elle est canon. Mais, maintenant quand elle était sans enfants, vous imaginez comment elle était. Alors, quand Dieu me dit c'est elle, je dis, non, une fille comme ça peut pas être une maman pasteur. Oh Dieu, tu veux tuer le ministère. 5 fois, j'ai rompu avec Blanche. Ouais, on a rompu 5 fois avant de nous marier, Bishop. Parce que je disais, elle ne peut pas y arriver. Est-ce qu'elle peut être comme moi? Est-ce qu'elle peut? Alors un jour, on a rompu. Et je vois une vision. Je suis dans une guerre, je suis en train de tirer. Mais il y avait trop de gens. J'étais débordé. Et puis j'entends quelqu'un derrière moi, en train de tirer. Papa, papa, papa. Je regarde. C'était Blanche. Habillé comme un militaire, avec une arme. Je dis, oh, toi aussi tu as des armes, comme elle dit, mais oui, papa, Simon, Jésus, nous allons proclamer la victoire sur les échecs passés au nom de Jésus. Car le Tout-Puissant nous accompagne. Le Tout-Puissant marche avec nous. Il sera notre avant-garde. Il sera notre arrière-garde. Ce qui nous a fait pleurer hier ne nous fera plus pleurer aujourd'hui. Car le Tout-Puissant est avec moi. Je marcherai la tête haute. Car le Tout-Puissant est avec ma famille. Nous allons prospérer. Car le Tout-Puissant est
avec mon travail, je veux réussir. Le Tout-Puissant est dans les études de mes enfants. Ils vont réussir au nom de Jésus. Dans mon travail, je veux réussir. Dans mes entreprises, je veux réussir. Au nom de Jésus. Cette bénédiction s'attache à ma vie. Cette bénédiction s'attache dans nos familles. Cette bénédiction s'attache dans cette église. La joie que tu as reçue aujourd'hui, personne ne te l'enlèvera. Au nom de Jésus. Ezala mabitumba ya famille ekolongolo esengote. Yaya boyoki niveau ya kokumisa, niveau ya élévation. Moi si ozo élevé boyna miso abatu. Moi si ozo kumisa boyna miso abatu. Akozala na makanisi ya mabe pona yote, tala degré amour. Yaya degré oyo pasteur Tunasi Marcelo alingaki mama Blanche Tunasi. Et pesi esengo ya kolinga. Yaya, avez-vous déjà perdu quelqu'un qui vous est trop cher? Batu bayebi pasi oyo ezaka kaba oba bungisa mibali na babungisa basi epesi pasi komona ba mama bali koleka. Tangu Marcelo aloba ki phrase wana, avez-vous déjà perdu quelqu'un qui vous est trop cher? Ayeba kiteke peut-être il sera le prochain. Landa baloba oyo tunasi ali koloba sikawa boy ayeba kiteke mabego kotela e kokoma sikopa na ye e kolelisa yo makambo oyo pasteur Marcelo alobi landa ye. Je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici. Et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle est toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand il mange. Et si elle ne parle pas, non, tout le monde. Chaque fois que tu es à la gauche, quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses habits. Des gens. Voilà. Balobaka, Dieu a donné, Dieu a repris. Je manque de mots, mais pasteur Marcelo prend courage. Avec cette phrase-là, et fortifier ngai, et fortifier pe baninga mususu. Mama, papa, eri yango yo, linga kamwasi na yo, lobela kaye maloba ya kitoko, maloba ya elengi, esalaka ye zabe fefele. Est-ce que yo zwa kamwa temps? Ofandi boye, mama yo kolamba, opesi mwa bisou na litama, awa. Ozara matin, bo mama azosala musala, ovandi na mama bozoko solola parce que mama azali moninga na yo. Ozwa kamata wana to le xara tangu nyos tu libanda. Est-ce que oyebi yo importance ya mama kaka tangu fete zalaka ozwa kamata que soko bozate mama a mission bino na lingi papa za la pembeni nanga pour na to sololaka. Tala ce que est arrivé au pasteur Marcelo pardon, je manque même les mots parce que naza vraiment abattu. Je sais papa yo soki na no bungsa un être qui vous est cherté au comprendre yango. Soki mama kufi papa kufi moi na to moi si surtout moi si au comprendre ndenge ko sala yo. Alors au nom de toute l'équipe de la radio Loco Télévision, nous présentons nos très sincères condoléances à la famille Corps du Christ, d'abord Église, mais aussi, surtout au pasteur Marcelo Tunasi, Oyo à Bungisi, et celle qui a été trop chère pour eux, mais aussi pour l'Église Corps du Christ. Alors, pour la communiquer bino ba programme obsèque soki et bimi. Voilà. Autre chose à présent. Yamboto continue tika to souhaiter un très joyeux anniversaire na Molandi Monene. Ya radio Loco Télévision, elle s'appelle Judith Feza Chizungu. Voilà.
Judith Feza Chizungu depuis Cape Town. Maman Judith Feza, c'est ton jour d'anniversaire. Et n'ayez vu que ça la caisse Cameroun, moi si à Boyambindo. Moi si à Boyambindo. Sombela maman Judith Feza. Moi 20 mouquets, un peu de vin pour la santé et fortifier. Ça n'a pas moyen, nous va sous 18 ans, mais la viande, ah mais la moi viande, pour essayer Kitoko. Alors, comme d'habitude, au nom de toute l'équipe de la radio Le Collet Télévision, nous te souhaitons un très joyeux anniversaire à toi, maman Judith Feza Chizungu. Voilà. Suivez ceci. Voilà. Cette émission fait plaisir à Manuel Coliano. Manuel, hein, voilà, Manuel Coliano. Voilà. Cette émission, je disais, fait plaisir à Manuel Coliano Sikozali, Manuel Coliano. Voilà, merci Nayo, n'a pas dédicace au YouTube dans support, support, au la bongo, na radio Le Collet Télévision. Donc, Manuel Coliano. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais il y a Manuel Coliano. Voilà. Autre chose à présent, je le disais tout au début de cette émission, mesdames, messieurs, tout le monde qui est en Afrique, Tozana Bassavan. D'ailleurs, bon, mon a vidéo, puis Maketambo la par-ci par-là, grand inventeur, Yamakambu, Bazamindelete, Bazamingi, Batumwindu. Mais bango balingara ko transformer histoire, ko changer histoire. Or, king kester est mené à l'obakini. Il faut qu'il y ait des gens au basali nzela pour ba misusu basala nini balanda. Voilà. Tola Kisakabino awa il était un Zimbabwéen. Maxwell, je crois, Maxwell, oh, ça là qui bon hélicoptère électrique, ça là qui mutuka électrique, consort américain, joie, kende États-Unis, disque Asa porté disparu, ça là qui paie les sous-sous, télévision sans câble, télévision sans fiche d'alimentation, Maxwell Wana. Tant qu'on va connaître les États-Unis, tout le monde a qu'à sauter. Quelques mois après, tu vois comment on a une compagnie américaine et ça les télévisions sans fiche d'alimentation. Va évoluer. Et si là qui on a été, tant qu'on Maxwell comme qui portait disparu, Tokena qui on a Cameroun, c'était dans la Douala, je crois, un Camerounais qui avait inventé encore une télévision et s'allumait sans fiche d'alimentation, sans courant. C'est pour dire que les Africains sont très habiles. Restons toujours au Cameroun actuellement. Cette fois-ci, il s'appelle Eric Florentin. Eric Florentin, un Camerounais encore, hier à Salini, Expo à Sali, réchaud à gaz. Oyekolamba pendant 8 mois sans pour autant recharger en gros. Alors, Gazoana a joué en gros à partir à Nini. Gazoana a joué en gros à partir à ma foot à moteur. Huile de moteur, huile à moteur. Au salaire on a mutuka tout ça retourner à te boire est-ce que wala yo ko boire yango te ozu yango otiango et sika na compter na moko boye et bandi ko se transformer sika wa boye na gaz oyo ozolambela réchaud de monument kitoko. Suivez ce reportage et est disponible partout en Afrique. À la radio Le Collet, nous faisons la promotion de nos frères africains. On a la ferme conviction qu'un jour l'Afrique va récupérer sa place. Voilà, parce que les premiers os de l'homme ont été trouvés en Afrique. Suivez Exploit, il y a Eric Florentin depuis Cameroun. Grosse révolution dans le secteur de l'énergie verte en Afrique. Désormais, avec seulement 2600 francs CFA, vous pourrez cuisiner pendant 3 à 4 mois selon la fréquence des cuissons à la maison. Et pour des familles allant de 5 à 7 personnes. Et si vous êtes célibataire, avec ces mêmes 2600 francs CFA seulement, vous pourrez cuisiner pendant 7 à 8 mois. En effet, l'ingénieur camerounais, monsieur Eric Florentin Tanque, a mis sur pied des foyers qui fonctionnent à base de l'huile de vidange dont le litre coûte seulement 200 francs CFA. Alors, voici comment fonctionnent ces foyers appelés gaz vert Tanque. N'oublie pas de partager, t'abonner en passant, parce qu'ici on fait la promotion des jeunes entrepreneurs africains. Alors, premièrement, vous mettez l'huile de vidange dans la bonbonne. Ensuite, vous ouvrez le robinet
pour laisser rentrer l'huile dans les foyers. Et vous n'avez plus qu'à l'allumer et poser votre marmite au feu. L'huile de vidange est transformée en gaz. C'est une révolution en Afrique et nous ne pouvons que dire merci à cet ingénieur, monsieur Eric Florentin Tanque. Pour ceux qui veulent le contacter, ces fous peuvent être livrés partout en Afrique. Son contact en commentaire et les prix varient entre 75 000 et 150 000 selon si c'est un foyer ou deux. Alors, si tu veux encourager la jeunesse africaine qui crée, qui invente, qui innove, tu partages cette vidéo. À très bientôt. Tu es sur ma panne officielle. Ciao. Est-ce que c'est vrai qu'en 2025, Tokobanda Sika Kolia ba viande imprimée? Pourquoi tu appelles ça viande imprimée? Moussounia Ngombe ko? Papa fiston, olobini Moussounia Ngombe? Moussounia Ngombe. Na ebite est-ce que ba Ngombe otoliaka et ko disparaître to ba kosala mécanisme ni to kosala mibale. Viande hachée, to viande pendant na ebite to ba kosala ndenge biso to ba Ngombe to liaka to ne passe bi à partir de 2025. Tobalulia ba viande imprimée nga epesi nga mutu ko so imprimé ndenge ba viande ango ba ko sala ngo à partir ya 3D na ordinateur ba sali makamutu ba sali yango na ordinateur et bimi na vie normale to bana ko lia viande wanga na comprendre image wa bien te pesi nga mutu ko so ya où allons-nous? Cimetière à Pantin, oh yezo tonda wana. Cimetière ya Kintuka où c'était tonda déjà. Mbete que là c'est comment niveau nini. Cimetière ya sapin na Lubumbashi na ebité niveau nini. Nétropole entre ciel était ezo tonda se tonda pour na makambo o akufi na cancer. O nini za biso za cancer non? O cancer o nini bilo ntwali kolia. Ya salaka angele. Tozongela bile ya mboka po mabe koti. Landa vidéo. À partir de 2025, le monde entier commencera à manger de la viande imprimée par une imprimante. Et nous ne pourrons même pas dire s'il s'agit de vraie viande ou non. Ce n'est pas un complot de Black Mirror, c'est notre réalité qui se déroule. Voici pourquoi la viande imprimée ressemble si étroitement à la vraie viande. Les imprimantes 3D utilisent des encres bio spéciales pour le créer. Ces bio-encres sont en réalité fabriquées à partir de cellules souches extraites de différents animaux selon le type de viande, de bœuf, de porc, de volaille ou encore de poisson souhaité. En laboratoire, ces cellules se multiplient, interagissent et se différencient ensuite en cellules adipeuses et musculaires qui composent la bio-encre. Ces encres biologiques sont ensuite superposées de manière complexe par des imprimantes 3D spécialisées pour fabriquer des produits carnés qui imitent fidèlement la texture, le goût et la composition nutritionnelle des viandes traditionnelles. C'est identique au vrai bœuf. Et quand c'est prêt et servi, même l'odeur est la même. Les scientifiques affirment qu'en utilisant cette technologie, l'impact environnemental associé à l'élevage conventionnel sera considérablement réduit. Alors, mangeriez-vous de la viande imprimée ? Voilà yaya. Tokobete na osika bo lisolo et pesinga i passe lisolo ya blaze. Kazana be alors mayo sentir mai pena ya la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Et ça la capé moi ça be fait fele lokola pasteur Marcelo Tuna Sabana Koloba. Ya linga ko fana pembeni ya mama blanche. Ce qui m'a melati aboto la kaili panaï alia katala décret à bolingo talanga ipena melaka mai ya la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbure ni virage sentir est-ce que yope mama moi sina sakana mai oyaye ngara melaka mai ya mama au sentir c'est que bien Kimiana motema. Voilà. Yana lobaki yango ne bandela to négligaka bandoto te hermoko pondoto des fois ezalaka message ba ekolakisa yo makambo ekosalama mibomba mo révélation ba ekotalisa yo bandoto mususu ezalaka mabe oui même susu il faut ça la conditionnement uloti ndoto esiko kei bazoko menacer yo to mabe okoma vandaka pena ndako yo moko ko ikolota to pe mpi partenaire na yo mama ko ikolotela yo papa ko ikolotela yo bana ba ko ikolotela yo mama na yo pe o abota yo papa donc ainsi de suite zalaka na discernement soki oloti ndoto ndeko Blaise akufi ndenge nini ndeko Blaise zalaka na France to zalaki na France na Paris na bana misato
boyebi yango soki okenda poto ndeko Blaise azaka lisu moko ya famille na bango mobimba oya kenda poto ba cousin bakenda te ba cousine bakenda te donc bango tout bakenda te kaka ye moko akenda poto asungaka pe famille na yebite qu'est-ce qui s'était passé mais yoka li solo po to na suka to ko betra version oyo ezalaki nexalaki pour na ba Blaise. Alors il y avait un certain temps, voilà, moi si y a Blaise, yemo konde a pesi li soza suka na Paris. Papa fiston, beta li solo oyo pona ko peigner batu. Et mo ba papa, ba yo ke la pe ba mama. Bon. Dans nous ka li solo. Bref, maman y a ba Blaise a koufi. Avant maman koufa, Blaise na poto déjà 3 semaines ou 1 mois boye abandé kolota bandoto ya bien pénaté. Bandoto ya bien te bato landaye landaye aboka pouvoir consommer promesse te bato menacer maman na ye azo côté la ye. Maman na ye au côté na ndoto. Eleki nango. Ba fanda boye, maman elle était bien portante, ba solo lina maman. 2 jours après, Kobenga Blaise nini, maman a piqué crise à Koufi. Oh, maman a piqué crise de nini. Oh, on a ton gars, tu comprends, maman me dit petit na bien. Maman a meliti na bien, a le bien que mon pépé. À côté de la chambre, maman lali à la moukate. Parce que la béo, c'est la crise. Crise nini, maman a Koufi, persi, passi. Ndenge boye biango, na Congo démocratique, ceux qui bossent la professionnelle, et que maman a Koufi, il faut kaka okende. Yaya, na la émission que ceux qui maman a Koufi to, yaya Koufi de quoi, Koufi papa Koufi, il faut kaka okende. Oko kipe ko tinda ba moyen o zanango pona ba kunda mama ezape kaka normal parce que tinda moyen ba kunda mama ezape kaka lokola okundi mama mais na kaya Blaise amonaka mama kala abino nga ifola kende ko kunda mama ya keba na singa mission za ka singa ya okomona ba ko éliminer mutu ala cher pona yo mutu olingaka mingi pona singa wane benda yo na soka yi awa pembeni na musika bazwaka yo te peut-être pona bazwaka yo te pona prière ya mwasi na yo elekaka makasi peut-être prière mobile na yo elekaka makasi mais na kaya Blaise mwasi abanda ye kosamba ya ba mama ye Otana ba j'aime, kotelanga ba j'aime. Telanga ba j'aime maman oza radio le coller. To senga na maman bo sambela ka mingi pona balibota. Moi si ya Blaise azalaki mutu ya mabondeli. Tango etikali 2 jours Blaise a de kokunda maman na ye préparation moi si na ya l'autre ah papa na l'autre pena bien te bon na que maman kufi mais est-ce que moi ezate otinda kaka mbongo bakunda maman otin une partie oyo otinda kaka bakunda mais na omona soko kekuna e osala pena bien na l'autre pena bien te na l'autre ba mondre ba triquer ma moko boyi. Talaka kabiso africain en général particulièrement congolais ah maman lobité yo za contre na yo kuna mabo kilote maman na ngate te tikanga la kende kaka non bon likamute comme c'était sa mère akoye pourquoi insister te papa kende mezala prudent Blaise alongwe Paris a kitipe na aéroport ya Njili baye ko zoyer a kepe la flat hotel akomaki lelo 2 jours après barokunda tanga komi lelo ba taba démarche quand la kawana alali na butu nango pona bakunda lobi sikobi tanga alali na flat hotel aloti na ndoto ke batu bazolanda ye batu ba olanda ye batu ba kangiye ba betiye masasi ba betiye masasi bo ezuye asutuki ya keba na pongi sokolali o ba betiyo masasi d'ailleurs frère Johnny a beti na so témoignage awaye ba tiaka eli konga pena awala ndenge ya ndoto e bima pena ndenge sola oka passe pendant quelque temps ça la kangle ya kolala kate sans pour autant au sambela est-ce kokomi okomi est-ce kokomi Lise Maimona la Pointe Noire est-ce kokomi Jack Bower puissance na Bundes est-ce kokomi Jacques Bowe au arc-en-ciel et visita ndako na ye lisolo ane koya comment est-ce que arc-en-ciel et côté ndako a Jacques Bowe pena ba visita ntaba visiter to kobeta lisolo wana tanga loti ndengo wana tongo alamuki abengi mama ah maman moi c'est naïf bien sûr moi c'est naïf tala na loti ndoto boye na expliquer na bi ah bon zalaka la courage ngala osambela moi si akoti ake ko sambela ye pa bi osambela to sambela téléphone moi sambela na téléphone alba bimi ba ke ba démarche ba démarche ba ke pe na morgue ba jikor coreye na salle nenge la salle wana se ba fandi pedo aleli kala zalaka bon combien et tika encore kate
C'était prévu, Corbière y a ce qu'on va 13h aux accords pour que les bongo na métropole entre ciel et terre. Ba 12h30, 13h, tant Corbière y est, Batou, Bakay, Siko, Basala, le ba tombe la circuit, Benga, Gagna, tout Bas Service, Bato, Batia, Basaki, Babina Kawana. Tant Baké, Batombe la circuit, Mbala Moko, Blaise Agangi. Aïe! Nini baba binga iloko na mutu oh mbaboko akwei baba miloko na mutu batala boy makile banduko bimaina zolo na munoko na matoi baba mbie nini comprenez que ça kosigibota alors ba dozana no bembe wana ke ba zui Blaise bandiko kima na mbangu ba kote ba ken hôpital alors tellement Corbière c'est la raté Corbière et kei ba keko kunda Blaise ba kei na ye ba koma ki ata na hôpital te kaka na nzela Blaise asalika abimisi bakile na munoko abimisi na zolo abimisi na matoi tant ba comme l'hôpital comprenait que Blaise était parti sangwe tamboleo jika kufi jika nini jika parce que tout le monde avait vu événement wana jika kufi tant ba kundi mama ba yebo deuxième matanga epesi souci à kosakalate bref tant ba informer moi c'était la poto moi si était inconsolable. Na yebisa ki yo papa na bona ki makambu oyo est-ce que ceux qui Blaise ayo kaka mwasi na ye aleka ko kufa moko ba papa te yo kaka peso ki mama alobi est-ce que komi c'est que bien bref baloyi boy avant ba kunda Blaise wala siko papa ya ba Blaise ala Kinshasa po mama ute kufa to papa na bango bi mwana nga okende boete avant ba kunda mwana il faut bomona na yeba mutu abo mwana ngai leba mutobi mwana ngai bazui manzaka ya Blaise bakati na basuki batindi na mboka sike comme na bembe ko umela te nini boye bo sava boke no kunda bazui Blaise bake bakundi kaka koto bakunda ki mama likambote tango manzaka wane ke na mboka batali bamolo abino ezali kambundini mutu abomi Blaise nani mutu abomi Blaise doki mama leki na bango do leki ya mama ya suka pona nini jour moko aso ayaka pa na bango akuti mama ya ba Blaise aso na Blaise wala wana Blaise ye bana kenda ki pa kam sote oh ma asinda kamno mo lokoti papa Blaise na sana besoin otindela ngai mbongo na somba DVD ya benga DVD nini TV o ya plasma LCD bataka na mir ngaipe bamona ke mwana ngaza kana poto mama na kotindela yo atinda yango te le cas des ans yango wana mama leki wana ya suka do mwana ya suka ya mama leki ya suka akenda yebichebe ye mutu atinda ki batu babeta ye kosikibota ndenga ya kiboy d'ailleurs abane ko taba menace aboma mama ya Blaise d'aller ko défendre yango mama parler muto abonda yimela comprendre te ba jouer ndenge nini alors pona ko zo Blaise malamu exega ibno na bomba na nuyaya tango ndenga linga mama na mingi tango ko yapa kunda mama na ye awana pembe na ko zo pona musika mwasi na ye fama abondeli abanda ko zo ete ya tala ba famille ozala msusu ezande boye donc papa Fisto mutabu mobile na ngai ezali mama leki na bango ya suka pola ka asenga ke mbongo asomba TV ya mir mobile pe abaki ya utinda na to yebi réalité poto ndenge ezalaka poto ma pe ko ya na nzetete et ne comprennent pas okoboma mwana ya na yo pour la possibilité pour nini obi mwana yo mokote et pesi pasi ya papa Fisto suite e salama na famille wana na kobetela o ya ngote po ezali famille ya batu na okota te betaka li solo na pesi li solo na beti li solo oyo pona ote ya batu ba papa soki mama lobi bayoka kape ata papa pe lobi mama il faut yoka non seulement ça ata mwana loti ndoto ata ba ote ndoto ata pa camarade sala no discernement tala Blaise atiki ngai veuve boye na bana ba orphelin pona akenda ki kokunda mama na ye nzoka kokunda mama liwe mama zaki Singapore na ye ba bendi na musika na ba prière na nga ba ko joyete pembeni nde ba ko zo Blaise tala li solo ya Blaise et pesio pasie yango wana sala kangele papa Fisto yebisa batu ba à l'étranger partout aux alliés soki mutuno akufi oui soki possibilité da okende kende soki motema eza douce
et au monde eloko balo ya mabete kende kunda famille kunda mamba famille papa mama to leke kunda ya kozora kasi soki bandi ko ima et si quand on a bon quoi na okende sauter on ba doute tika eloko leki tika ezati talanga tikali veve pour mobali alingaki ko tikate moi pena insister de la quitter pour ali mama oyo ya bango histoire à Blaise et soki awa ya soki lisolo oyo et se pélicioté o se peli nango te partager peut-être lisolo oyo e ko sungande komoko songolo et sikamoko pakala kaka pona yo o partager yo mutoto na biso ya soki ozana lisolo ya kopesa benga biso to kubeta lisolo na yo bengi biso soko zu biso te komitungisa matete lo bakango chaque fois tikela biso kaka audio to koka audio na yo to kubeta lisolo sam peut-être benga yo mais soki to comprendre te to kubenga yo pour ba précision yango ekendaka ndingwana merci na bino so bolandi biso. Encore une fois de plus, par cette occasion, nous profitons pour présenter nos condoléances à la famille des pasteurs Tounassi, à ses enfants, à lui-même, un être qui les a été trop cher, maman Blanche Tounassi. Voilà, portez-vous bien, santé de fer à tous. Hein. Chap chap et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro